Karine Mokonzi la baronne. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait chier les cons. Ça, c'est un pur bonheur. Bandeko. Léopard alaga léopard. Ata azomona na te mikolo wana. Tigre mpe azalaka tigre. Ata azomona na te. Lion mpe azalaka lion. Ata bomami quelque part. Ata azobela. Karine Mokonzi mpe azaka icône. Mama réseaux sociaux. Ata monani te 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Nazoloba direct na bainfluenceuse ya mike bamaki ya la baronne etetami kaka mikolo oyo na baoyo babanda kala oyo baza beni bapupula na la baronne bafula bakoma bongo. Donc la baronne aza icône, azaka icône puissant. Napesa mbote bozala na bino wana osasa bino te nga azokende na likambo mosusu ya Karine kaka me likambo mosusu oyo kaka nabendi bino matoi. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait chier les cons. Ça, c'est un pur bonheur. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait chier les cons. Ça, c'est un pur bonheur. Bandeko Karine Mokonzi azochange idéologie. Ata lobi na nteme tozoyebaka change. Azochange nyonso na vie na ye normal. Toyebi yango bie sikoyo akomi na ndaku ya ye moko. Toyelakisi ke bakomi ensemble na papa eka na ndako ya bango. Baza na ndako mibale, moko na Suisse, moko na Belgique. Alors la baronne Karine Mokonzi ata nonse biso te na mokumba aza nango azochange makambo. Eza pe normal, eza normal. Akomi mama bana mibale. Toza na ntina te totunaka ye wapi Anse Luzolo. Bon, nga na tuna mpona bamakambo oyo eleka. Mais normalement sikoyo toa na ntina kotuna te. So bakoya kotala ye baye kotala. En plus mpe la baronne ndenge aza wana bakamarade na ye ntango azalaki marie te akomema bango mpe elongo teke modele azalaki akomema etanke marie bongo te. Mpo na logique des choses mwasi to mobali ntango bobalani bosali couple ndenge la baronne babali ye na papa eka lelo bakomi ndako moko bazokende na bana mibale. Alors moi, j'ai décidé d'être heureuse. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait chier les cons. Ça, c'est un pur bonheur. La baronne atuka bamitie mingi ekoma kaka bonjour elle moko na telefone elle moko nalobi chaque jour te. Eza logique nakosi mpo awa nalumeka koloba mokolo mosusu awa
oka nasalaki émission ya président Hans ntango président Hans alobi bato bazomona biso ngai na yo te bakanisi tomonanaka te nzoka tobenganaka chaque jour bandeko na une femme mariée azokoma na de bana abenganaka na homme marié chaque jour po aza vie na ye président na ye babanda bana kini ena sens te siko bawana tu na baro na koshanza yango akoshanze modele président Hans mpe kuna akoyebaki wi na baro na bali ata tokopelaka bien na evi ata tosolaka bien mais chaque jour nabengaka mwasi na sansi nini donc ena sansi te eza mpe na sansi te ata bolingo yango kutu so eza bolingo donc eya kolekisa bolingo siko Karine Mokonzi azali na mobali na ndako mobali oyo abali ye baya ndako moko bazokende na bana mibale sikoyo ata kuta apesaka Hans Luzolo bolingo elaki grand frère ya nini Hans Luzolo mpe apesaka ye bolingo ezala ya petit secteur ya nini kobengana chaque jour eza bien te mpo ekobota eloko malamu te na couple na bango wana nango sire ezala za Karine Mokonzi ekobota eloko ya malunga te donc bamodele ya bongo bakoameliore yango donc comportement wana ekochange. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait chier les cons. Ça, c'est un pur bonheur. Ekotikala susu bongo te Hans na Karine Mokonzi basololaka chaque jour ndenge moko barelation mosusu ya Karine Mokonzi na papa evi ekochange mpe biso te moto kotinda bango me bango moko bakosala yango biso moko tokoyokaka nsima to bakamarade na bango bakomprendre ke soki papa evi akomi boye posi ya bali soki Karine akomi boye ayini ngai te mese abali do libala couple etushaka liboso bakamaradi soki etushe bakamaradi te makambo ezaka ndenge ezalaki alors esine ya mabe ezokipe te la barone non ezokipe te bandeko couple nyonso nalobi te bazala na bakamaradi te bakozala na bango nalobi mpe te bakontinue bakamaradi ya kala te bakokontinue na bango me eza na modele basalaka bango moko mpe bato bala bakamarade ya bato wana babalani bango moko mpe bayebi discipline bakotya eza discipline mpo papa Hans akobenga Karine Mokonzi chaque jour mpo un jour bakozongela bagage to bakosala film ya na sens te so mpe abengi ye 2 fois na semaine 2 fois na mois so bakozongela bagage bakosalaka te so bakotourne bafilme bakosalaka te so mpe abengi na ye te 1 mois 2 mois so bakosala bagage bakosalaka te so bakosala bafilme bakosalaka te de chaque jour ena wana sens te. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait chier les cons. Ça, c'est un pur bonheur. Ekobota ndeko ya malamu te na couple ya Karine Mokonzi na papa evi mpo ntango ekobota eloko ya malamu te tokomona yango mpe te ekokoleka biso inaperçu tokomonaka
video ebimi papa evi azobina mutu etutana o mamari toyebi bisika ewuti te biloko mosusu tokomprendre na biso te yango bango nde baya na couple bayebi ndenge ya kosala bayebi so mpe la baron asalaki analyse mpo na ndenge ekoma kolobama image wana ebimaki asalaki yango ye moko alobi mpo aza journaliste mpo asala yango me na kati na ye mpe ayebi ntina mosusu asaleli yango wana eza vie ya couple Karine Mokonzi azali femme mariée papa Evi azali homme marié coutumier fete esalami na poto esalami mpe na Afrique de eza jete eza teki o so efete ya ndenge nini te bafeti mosuku kuta esalamaka ya ndenge nini me ezaka coutumier obengi bana quartier na bino ya poto ya quartier kuta Afrique te obengi bana quartier na bino ya Belgique otie bango banoko. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait chier les cons. Ça, c'est un pur bonheur. Bazwi mpe mbongo ntango botindi mpe na Afrique noko aswala azwi te mpo baswala na mama me oyo ya Karine Mokonzi famille to ezwi biloko complet ndenge basengaki eleki mpe na baimage donc la baronne makambo ebele ekosalama tokomona na biso yango te tokoyeba te bakochange yango bien bango moko mpo ebakisa contrôle ya couple na bango bolingo kaka te moto ekokontrole couple na bango eya bongo te bakamarade ebele etya eloko moko te na vie ya papa Evi etya mpe eloko mwa mabe te na vie ya Karine Mokonzi motu na moto azala bakamarade na ye aza na bango mpe sikoyo me bawana tu ekochange soki esengeli bakontinue bakamarade wana bakokontinue me bakokontinue sikoyo comme homme marié na femme mariée donc yango Karine Mokonzi soki amonani te mikolo oyo alobi eloko te so mpe amonani aza kaka icône aza kaka Karine Mokonzi na baronne mobali na ye papa Eka Evi Kikuli maréchal Kikuli papa na Henrietta de Jésus yango bandeko ezaka émission ya mokuse mpo na loba na bino oyo nasukisi awa ciao. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. En plus, c'est bon pour la santé. En plus, ça fait chier les cons. Ça, c'est un pur bonheur. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.